HP Media. Changer méthode à prière. Si on a la méthode, si on a une méthode, là on a assez. On va dire qu'on lit à mini, mais quand on gêné. Quand on sinon on a la défense dans mon salaire. Neko, tu es qu'on venda. Comme si ton solo là, à celui la passe à mi papa, n'a aucun suscité. Passe les kinga souffrance. Papa so moi ezali. Sambela nzamba bomanga. Na bino sambela nzamba pa bomaote. Na sambela ponza ba bigisa yo. Na sambela nzamba pa bomayote. Na sambela nzamba pa bigisa yo. Na tombo yango ya lobby. Na komona batungo bazo toke porte. Taba doit toke porte. Na fongo de la moi maman nanga. Tala mone maman ya minga. Abi moi nanga déjà de solution swami. Na bi maman solution zani. Alinga ser mo na mona insert religieuse. Akanga ki fula na moto. Insert religieuse ala tien bilamba la maman. Abi papa, c'est HP Media. Mosusu te seyo na bomoni na makaka seyo Mosusu te seyo na libota na makaka seyo na yende yo shali ozali na ndambo na kai yo shali na yende yo shali do mosuki na nga HP Media, la chaîne qui vous édifie. Mais déjà, on a vu que c'est un année, ça y est, papa, on a aidé. Nous avons dit que c'est un année, ça y est, ma camarade m'a dit, parce que là, on l'a dit, kanda, bako le kelo makamu susu, ko ben ko yebi ça été. Et puis on yebi ça mon ngoni, yebi o yebi portugais. Na bino na mekata o meka. So na meki kaka, nde na ko ikolo ba. Ya on yebi ça mutu moko. O ko te, même condamné à mort, ba pesa ke une minute ya parole. So ba pesi condamné à mort une minute ya parole. Et ça la ka po aloba soko lobi o kufa susute. Ya na yebi ça mutu monde za bocha maloba kati na yo. Malobo yo ko loba et même vie kati na yo. O yebi tamu papo ya ye. A kotika na bina loba kamana wa biteko loba te ba no. Ata ba obwa kana libanda. Mena loba. Na meki na meka portugais. Na benga bi pal. Você me coince. Abi nada, nabi elso pasteur de toi Molière. Nabi sa na pasteur a moi sinayo. Mabwa ganga bi pasteur. Pasteur tina yaka ana kotaka a. Na yaka kotanga ba tutela yaka ka ulukayo. Jésus, alléluia. Aïe pasteur, naka ko lukayo, naka ko tanga batute. Moi sinanga yebi sakinga, ke bakanga pasteur nanga oya sambela kapo nanga. Ya mama kamu nanga ezo simba le susute. Ndela ye pasteur, naka ndeko lukayo. Pona bimisa lelo na ko lakisa moi sinanga ke nazalaka commando. Ndeko nangela biso ya likamba commando te. Soki nzaba telemi na fina yo, eza po nzaba me ba délivrance. Eza po nzaba ko isa bangula na yo. Na bise na bina samu tema, na ipa posa la commando. Ozala Brisili, ozala soki nani, ozala Jack Bowen, mais nga problème nanga, na longo la situation, na so sambela nzambe, nzamba longo la situation après c'est mignoko, il y a souffrance kandio, benga biso na plus de 143, 85, 88, 17, 579, batune so baibaka pasteur va refouler, papa azungai, a loué mutuka moko telemi bo so prison, no so ba ken po refouler bango, mbaba mutuka les zunge kotisinga, bazina ba camarade ba soda mbaba mutuka longwe. Le monde négocie qui est la vitesse. Au lieu de me dans place dans Saka, à ce moment là, mais dans Zela abimi, à ce qui servait, bandeko balana ba servait, à ce qui servait, à Masanga, à ce sopananzoto, abim, à moi sinanga. Na libéré pasteur, naza commando, na samuté mangala zoba. Oh, ça c'est le toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reboshe kababoshe. Merci Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu abimi singa la kata plusieurs angola. Oh ba tu bami singa so koti ba bima kate. Mais Yesu na bimi singa. Ne kotang na bimi. Les conseils sur un mois. Na subilo konanga na eko zonga.
na kozonga Kinshasa Jésus alléluia nzoka monde ténèbre ne babongisaki baba na ngala mikufela takuna ndeko na ko vanda mukomsu to vandi to solo na ko kuta bango bayambinga pe bien mais kati na ye ba pitu je ba ne ko liaye et ba ne ko simba ye ezaki lo sabo na ki prière na ngila bisayo prière de ko bomba yo prière de ko simba yo prière de ko sala ke nzambe azana yo ndeko lo sambo zomona ko négliger lo sambo te tango monde sorcellerie telemi tango monde bandoke telemi tika te nzambe pa telema na vina yo tika te nzambe pa telema na vina yo tika te nzambe pa telema na vina yo nga via lo sambo na tika kite na ngola na sacrifier ka vina nga olela bandakola na mbetu na bandakola na kiti ya plastique kiti ya plastique to sala na Congo a na zola la vumela na ngola na lala kana kiti ya plastique tina kota prison na bimi na zongeli na zola kana kiti ya plastique na bise nzambelo kwa bandoki bazolo kanga ngape bazolo kabongo ya na bisa mutumo tamu su prier na yo osaka prier na be changer le monde à prier pour monde à ténèbres bazana ndenge ba changer kama yele na bango ba changer kama yele so ba luki ba ziote ba changer ma yele yo peut changer méthode à prier so ba na metu tika na metu là on a c'est on va ko lia mingi mais kana ko gêner quand ta musindo mo la défense za mo sala yo ndeko te ko vanda comme si to solo là asolo la passe mi papa na ko ka susute passe le kinga souffrance papa so mo ezali sambela nzamba bomanga na bino sambela nzamba pa bomanga te na sambela pa nzamba bigisa yo na sambela nzamba pa bomanga te na sambela nzamba pa bigisa yo na tombo yango ya lobby na ko mona batumo bazo toke porte ta ba doit toke porte na fongo de bolango mama nanga ta na monye mama ya minga abi mwana nga déjà ko solution zwami na bi mama solution zani alinga ser mo na mona inser religieuse akangaki fula na moto inser religieuse ala tiens bilamba na mango abi papa c'est oyo ayaka ana passe ayaka tata bolate mais auti côté ba pigment l'église catholique parce que sambelaka ba pesa ki communiquer ba bi aussi c'est maladie nyonso aussi c'est cancer aussi c'est maladie nyonso attaque cancer ça la tofina aussi les ça c'est vrai ndeko nazaki sur na choité obi soki mutazo le kalobiko soki mutazo le kalobiko ba bi c'est makasa manga so tout temps mele bidisaka alors ça nyonso pas dans la choité yango monena okuta pe na ba problème belé okuta pe na ba accident belé pose un problème oje ba te nano ko ko pesa sujet na yo nano ko yo mema likamo na yo tika nzambe apamla mtozo la nanga oyebi tama yo kibongo na bina sambela nzambe alors na sambela nzambe mais nzambe lo bina ngelo côté après lobi lisusu mama benginga ayi papa lobi nini nabi mama est-ce que abi asali saka ba témoignage ezali asali sa ba tebele ezaki cité ezaki bonganga te mais atangi na ba pigment nde mutu mo ebisinga bino ba pigment ba sel ça bien na bilo na bango ba pigment c'est to mekana nde ko tango na ndako atali moi si atali abi o mutu ndene on tango na ba tofina boy na ba piboy est-ce que bo sel na bi mama ndeko moni so pese traitement na yo traitement les andela bi papa traitement na ngezali na pese ka ba kisa ba nomela ba kisa biso et ou tera pas pigment aba nomela ba mal na monika na bi non le quoi ça li kama nzolo côté le quoi ça singa lo keto te le quoi ça te au sauter 3 fois pour mes até ba pese le traitement maman na talinga bisinga papa na pese traitement malade réseau si là mais moi on pese na $1500 oh Jésus on pese na $1500 de autant on s'en a $1500 quand déjà mon se déjà sur la famille mon ils a ressuscité na ndako ndako tika terrain vide biloko nyonso toteka wazaki ndako mi balé suka bisatu tozwa pour le wazaki suscité et comme ka e bomba ka biso pour nzambe totala ninza mazobongisa pour na biso ndeko loko wazaki suscité abisinga $1500 mais na mbongo na uta na ngola mbola na tikala na mbongo mo lokwa $500 mbongo na bandeko bomba ngo pour tatala neni bakoy ko sala ye traitement ndeko na tali mama na bisinga $1500 na sui na pesi mama na mbongo yoka na pesi mama na mbongo abisinga na bande séance ya lelo mais séance etikali ye aka kuna na hôpital neza musika na Petro Congo bato bafanya na Kinshasa eza na Petro Congo biso na le maternité mais to aka na Petro Congo ndeko na tala bi promesse ate to luka mo to zo rata taxi chaque jour abia yaka mais na ba taxi faut taxi ça la bien pour la secousse et ben non ça déjà que le quoi comme déjà ko ça va pi ezaki moi passe mais maman moi ya boza papa na za ba malade belé le quoi bo pesa 500 papa ça la papier ko tika na $1000 ndeko ba biso ke muto zo bika est-ce que dans ça ça papier ça dit décharge la biso qui a ça ici traitement 6000 à plus de $1000 heureusement ndeko ça dit décharge ndeko ba bandé traitement
tanga bande traitement ndeko moi c'est bandiko kanga ndeko pasheleki traitement za kazo na biloko moko abeti po apik me fois likolo pota biloko na ça ke bando benda ba pi zo benda ba pi ma itanga zo mela alobi cancer ndinga expliquer ngabi cancer za la koloka eza lokola araignée atambolaka azotambola mais tango ndeza bosko nga zo lande place no sakenda pona ki ne ko sikise oh na bi voilà gloire à Dieu pour ba minga ba bisi c'est déjà trop tard mais toi mais quand pas maman ndeko abandi traitement moi ça comment ko lela chaque tombo azolela chaque tombo azolela parce que total to bi ko uta na ye ndaku ti ko ka Petro Congo et ça passe moi ça lela chaque jour na loki moi na loger na Petro Congo et sika katinga na botami côté na botami zem sika te na hôpital mais siko et ça que ba andiko vanda wana ngana tika lisuna bana na terminus mais to zubi la mali ni surtout na Petro Congo quand on va na Petro Congo à chaque fois ma sœur on a zo uta en centre à zo ko pesa ndeko moi si azole la passe pour ba pi et so benda pena ba pi ba tofine zo bima ba pi zo bima chaque fois moi si azole la mais bande ko nanga batika kinga pété bande ko sumana ba lo sambo bazo bilamba moi si bazo sokola ba tofina bazo sokola ne ba tuna moi si ozaka bande côté ba tunyo so ba kimi ba grande sœur ba grand frère ba petit frère ba petite sœur mutunyo so kimi bazo yate ndeko passer l'équipe moi celle là chaque jour azo bisanga nzambe bo manga abenga ngai papa sengela na liwa na bino sengolo liwa te nzambe azali o tika nzambe apambola yo tika nzambe apambola moto azola nangai tika nzambe apambola yo tika nzambe apambola moto azola nanga yana baki benga biso la plus 243 85 88 17 579 mon commission ko kutaye azolela passer l'équipe ngape na bandiko lela oh Jésus na lela donc moi bando yemba na bolingo na yo na makasi na yo Yawe kangolanga o kangola ki Daniele na libulu ya bakosi papa kitalelo yo Yawe kangolanga tellement passé le kake mingi na ko kuta ye azolela ndeko asimbinga azolela ndeko na ngila bisa mutumoko tika nzambe apambola yo tika nzambe amona yo yo mutozola nanga na tango yo nzambe amona yo tala simbiye ngapi na bandolela azo yemba nzembo ndeko na kokaki te abandiko bana bolingo na yo na makasi na yo Yawe kangolanga yo kangola ki Daniele na libulu ya bakosi papa kitalelo yo Yawe kangolanga mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo mosusu te seyo na libota nanga kaka seyo na yebiete yo jali ozali na ngambo nanga yo jali na yebiete yo jali yo mosungi nanga onani yo yalingi ya boma oyo nzambe akoma ponanga nazali mo Kristo ya mokanda na mokomama na mokanda ya nkolo na pasuni bilamba ya nzoto te mutima na ngai epasuka kolo na kumbambeli yo mbeka de kulusu mpona ntantola monelela yo kolo mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo mosusu te seyo na libota nanga kaka seyo ayebi te yo jali ozali nanga bona ngai ozali ayebi te yo zali obosungi nanga nani yo yalingi ya boma oyo nzambe akoma mpona yo nazali mo Kristo ya mokanda nakomama na
Tu es ma délivrance, oh Jésus. 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 Dans la chimie de côté, on est au Sambela. Benanga de côté au Sambela na yo. Na sukisiawa. Yom tozolo nanga benga biso na plus 243 85 88 17 579. Nangina bisa mutu moko. Émission so continuer. Soki nzanga sima motema o soutenir émission o. Témoignage na mulende ko so continuer. Oyoka sika nyene suka ki nzamba pa molongo tozolo na biso. Yo muto bengaka au la premier épisode, la deuxième épisode, yo muto singa prière et puis bato bazo so délivrance. Nzambe apambola yo. La commune Souka, vous allez toujours branché na EHP Media. Nzambe akozanga tena ko pambola yo. Ezaki ngai wabino pasteur Guillaume Moulemo. Daniela ebisayo benga biso na plus 243 85 88 17 579. Mutoza na posa prière. Mutoza na lisungia prière. Benga biso nzambe akozanga tena ko pambola yo. Tozana équipe mobima. Automatana bango prière. Automatana bango bazamba. Tokena ba mangengenge. Tokena batara. Tokena kaluzizila. Tokena partout nzamati na biso. Ndeko nga so prière te. Merci na kufakala. Ya nga bisa mutu moko. Okokufa te. Nzambe yo sambelaka. Nzambe yo salelaka. Azana bomoy. Nzamba kotika te okufa. Nzamba kotika te okota mabele. Nzamba kotika te yo okufa. Ndeko kangama na nzambe. Malgré kota na famille kindoki. Malgré bana na famille kindoki. Nzambo ya bundelaka yo. Ako bundela yo. Yana nga bisa mutu moko. Kokele pa banganga te. Kokele pa batakisi te. Kangama na Yesu Masia. Yesu Masia wana kangola kabatu. Yesu Masia na bundela nga bitumba. Ndeko na sukisi apona lelo. Tika nzambe apambola yo. Tokutana la prochaine. Yana nga bisa yo. Toki tokutani na kote ya yo pe na kolakisa yo. Quatrième épisode. Mais la quatrième épisode, okoyo kapasi mama le kango vandi. Oko comprendre suka kindengeni. Zambe apambola ndeko mwasi. Zambe apambola ndeko mbali. Zambe apambola to suki si apona lilo. Tika nzambe apambola yo. Kime akati mabota na bino. Na ngito sala prière ya clôture. Les mutu so kanga misu. Tombola kanga loboko à droite siko somio. Tendre appel de Dieu de grâce. Na bonne pour ndeko nga mwasi pour ndeko nga mbali. Tika te délivrance ensemble. Et quand on a la vie à moko la moko, yom tu vas n'aller au kufa, yom tu vas n'aller au sacrifier, yom tu vas n'aller au kota mabele, na bonne les zambe alors, ou à quel amo kilo, yesu masia kufa ne kurusu, poyomika, abiki sur la convoyeuse, yom tu zo bela, ba maladie à cancer, ba maladie à mion, maladie mion so incurable, ou zo thème la vie na yo, ou zo bela ba infection si la kate, ou zo bela ba maladie chronique, maladie so amona ténèbres, ou zo bela ba rein, ou zo bela maladie so tension, maladie estomac, biloko zo tabo na kati ya libumu, biloko zo tabo le voix même, na ba paré génital na yo, tikanza ba délivrer yo, tikanza ba kamola yo, na komo na especiel lobi 3 fois, amen, amen, amen. Tikanza ma pamola, benga biso na plus 243 85 88 17 579. Isaki abino pasteur Guillaume, zamba pamola yo, kimia na mabota na bino, na kombo Yesu. HP Media, la chaîne qui vous édifie.